vie il faut qu'on marche na prudence. Voilà. Pour éviter maté pour écoma trop tard. Omoni lelo même Congo ezobeba parce que ba Congolais balinga maté. Trop tard basuko kaka. Voilà. Tango tozotambola na vie il faut kozala na miso ya komona. Tango tozotambola na vie il faut koyeba nazokangama na nani. Voilà. Moto nyonso na mokili ata moto okangama na ye te. Mbongo nyonso na mokili eza mbongo akolia te. Moto nyonso na mokili aza moto akofinga te ya koswana te. Eza na moto mosusu okangami na ye obongi, mosusu okangami na ye obebi. Voilà. Ya mibale en tant que serviteur de Dieu, je suis là pour faire sa solution à mon nyonso aza na problème. Voilà. Donc de mon côté, soki ndeko amida aza na problème, na kochola ye te comme serviteur de Dieu, na obondela mpo na ye, na koexhorte ye afin que Nzambe apesa ye solution. Balobi Kin France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien, otala baémission ya bien. Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makambo. Kin France Télévision nde makambo. Sala nde makambo. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. La chaîne qui vous informe à chaque moment, mesdames et messieurs, merveille et bonne année à vous. Pas téléspectateurs, tout y a Kin France Télévision, bonne année 2025. Mais à l'année encore, il y a bénédiction pour la Bino, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, tout sur la Congo avec le vôtre Yannick Wenge. Notre attendant la Kibonzami, mesdames et messieurs, on est là toujours pour un peu Sabino. Par information, il y a un explique clair. Je reçois pour vous un pasteur, Papa Charles Lou. Avec lui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité politique. On va essayer de parler. Marmoutou et Zoneka Nambo Kanabiso. Pasteur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Ndeko Nangai, Ndeko Yannick. Kola Zoko Bakobate la biso. Namawana ye na bolingo na ye parce que je pense que même mokili mobima bayibi ata banzinzi bayibi que Congolais baviva kaka na mawanzambi. Voilà. Na bomutu ya batu. Na bomutu ya batu, na bomutu ya autorité ya sena moyo oyo. Ba Congolais baviva kaka. Ba Congolais baviva kaka na mawa ya nkolo. Donc na chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. Tu comment on a connu le cas de combattant Bokechu abimisaki avec une nécessité actualité moroki Amida Azali Boma paraît-il dans Maroc comme qui Boma na évité réaction à yo mosala nzambe par rapport à Maloba Oyo Amida ni Bokechu Lobaki pe batubele ba confirmer en réaction à les amis mosala nzambe. Merci beaucoup Ndeko Yannick na qualité Nangai en tant que Moussali Nzambe, je crois que Papa Charles Lobaka, les préférences pour éviter maté, pour écoma trop tard. C'est-à-dire, la vie faut qu'on marche na prudence. Voilà. Pour éviter maté, pour écoma trop tard. Omoni lelo même Congo ezobeba parce que ba Congolais balinga maté. Trop tard basuko kaka. Voilà. Tango tozotambola na vie faut kozala na miso ya komona. Tango tozotambola na vie faut koyeba nazokangama na nani. Voilà. Moto nyonso na mokili ata moto okangama na ye te. Mbongo nyonso na mokili eza mbongo akolia te. Moto nyonso na mokili aza moto akofinga te ya koswana te. Eza na moto mosusu okangami na ye obongi, mosusu okangami na ye obebi. Voilà. Ya mibale en tant que serviteur de Dieu, je suis là
mpona kopesa solution na moto nyonso aza na problème. Voilà. Donc de mon côté soki ndeko amida aza na problème na kotiola ye te comme serviteur de Dieu na kobondela mpona ye na koexhorte ye afin que Nzambe apesa ye solution. Soki mpe ezali te moto ya motema mabe asali ye bongo nga na kosala losambo en tant que mwana ya Congo ye mpe mwana ya Congo parce que na liti na ngai nalingaka te mabe ekomela bacongolais nalingaka te voilà congolais nyonso soki problème ekomeli ye na okotela ye na okotela ye parce que aza ndeko na nga mpe naza moto ya molimo aza mwana na nga ndeko Yannick tala balion soki mpakasi azobunda na mwana ya lion tango mama ya lion to papa ya lion akoya eske akotuna mpakasi ake mwana na nga asali nini otuna te akoya mama akoti bitumba bala moko atake mais soki baobeta bacongolais bakonzi ya Congo batunaka bacongolais asali nini abandi nani kotuna etala nyama kuta po ya kotuna ayebi ke bakobomelanga mwana agir atake donc ngai oyo nyonso aza congolais na première position na okotela ye omoni mwasi ya ndumba yesu akotela ye na yesu abandai na kokotela ye avant ya koyebisa ye ke va et ne pêche plus donc de même de mon côté congolais nyonso soki aza na problème na olukele solution voilà merci beaucoup Mosala Nzambe très bien répondu je crois bato ebele basosoli na réponse na yo Mosala Nzambe touti komona ministre ya justice apesi ndingisa moko ya kokondane bakulu na nyonso ya peine de mort mpe bakoboma bango na miso ya bato je crois na yebi te soki stade soki wapi tomoni bakulu na ebele parce que kulu na ezongaki lisusu makasi na Kinshasa bakoboma bato baosala basabotage ya ndenge na ndenge par rapport ya décision ya ministre ya justice réaction na yo Mosala Nzambe eza nini mpona kokondane bacivique na peine capitale mpe koboma bango na miso ya bato réaction eza nini papa? Merci beaucoup ndeko Yannick nazopambola bacongolais partout mpe bandeko bazali kolanda biso ndeko na ngai Yannick je pense que na qualité na ngai toujours ya mosala ya Nzambe nakoki te koapuye to koautorize moto aboma moto parce que biso toza na service oyo toteyaka bato babongwana mais na qualité ya autorité de l'état baza na obligation ya koimpose sécurité na se na moi baza na obligation ya koimpose sécurité na se na moi mpona kimia ya mboka Congo alors je crois que eza mpenza eloko ya koyemba te to ya kotya yango mpenza na baetando tokosala boye tokosala boye tokosala boye omoni bamboka oyo nyonso ndeko yani koza moto oke baafrique du sud oke wapi de gauche à droite bamboka nyonso wana bazalaka na mibeko na bango ntango mabe esalemaka na afrique ndenge ministre atelemi wana alobi soki baji 2 fois 3 fois okoyoka mokili mobimba o droit de l'homme mais je pense komonaka o terrorisme moko abomi moto na Allemagne to explosion moko esalemi na Allemagne Italie aza alerte France aza alerte soki moto wana akimi Allemagne ake France ekokanga moto wana mpe bakoki koboma ye sur place pour dire que chaque autorité na passage na ye il faut atika quelque chose kosala que le jour akozala te to azosala te bato bakanisa ye ke mokonzi wana et cri wana oyo ye abeti je crois que souci eza pendaka ya koboma bato te mais souci ezali ke basali mabe batika mabe voilà donc je peux dire que M. Constant Moutamba je l'aime beaucoup et je suis son conseiller. Mais problème akokuta nango eza niveau ya motema mabe ya autorité mosusu niveau ya motema mabe na bakongolais mosusu alors ezala piège te ke oyo batendre ye parce que bazolinga ye te par rapport ndenge azolinga makambo ezala baolinga ye te alors ezala te ke batendre ye mpe piège ye soki asali eloko wana ye tombi likolo na ye bomoni ye mpo oyebi réalité ya mboka na biso mais nous na baprière toza koprotege na baprière na biso voilà. Merci beaucoup Mosala Nzambe likambo ya constitution ya changement ya mibeko ya mboka ezopesa mwa kokoso na bandeko batali mboka kote opposition côté bandeko ebele bakozala contre ndenge
mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi a changé libeko ya mboka to pe ko modifier yango position na eza nini musala nzambe na modification to pe changement ya constitution ya mibeko ya mboka na biso. Ndeko Yannick nde esika wana esengeli toniata vraiment ba bouton lokolo à gauche ezala na embrayage lokolo ya droite ezala na accélérateur ezala pe na frein ezala na frein ndeko Yannick ndeko Yannick lelo na mokili mobimba le pays le plus riche du monde mais c'est le pays le plus riche du monde kaka na théorie. Mais en pratique, c'est le pays le plus pauvre du monde. Voilà. Yannick, même le gouvernement ya banyama, na insectes na zamba, ils ont fonctionné yakoleka ma congolais. Même peuple ya banyama na zamba, même ya bandindi, même ya banzoi, pas pour fonctionner yakoleka ba congolais. Ndeko Yannick, je vous dis une chose. Papa Charles Lelo, président de la République, ne peut jamais, dans le bien qu'il ne peut jamais, en tant que président de la République, Papa Charles Lelo a pour développer Congo sans qu'il n'a touché la Constitution. Parce que, est-ce que réellement, va pouvoir n'habiter considérer la Constitution? Ce qui va pouvoir considérer la Constitution, il n'y aura pas de tricherie dans l'élection. Ce qui réellement va considérer la Constitution. En Afrique, changement de la Constitution est à la katang ou moutou azo bongama comme dictateur. Répétez ça. En Afrique, ce que mon moutou azo luka pour sa Constitution, le pouvoir remplacer pour sa Constitution, aza pour se préparer pour comme dictateur. Ah bon? Oui, parce que ceux qui respectent la Constitution est en Afrique. Beaucoup de respect à la Constitution, on a sa salaire, il y a des travailleurs militaires, policiers, fonctionnaires. Donc, l'article l'article sa Constitution, mais je pense que l'article est malam pour la mauvaise ébélé. Est-ce que va passer à la classe à 100%? Va passer à la classe à 65%? Va passer à la classe à 70%? 70, 80, pourquoi pas appliquer l'article ébélé pour moquer bon? L'article Oyo et l'Oba que ceux qui m'ont comme les autres ont déclaré guerre pour Eleki. Pourquoi? Et là, on a des grosses aliments. L'article Oyo et ça comme ça là que Mwenda Fouezala, Courant Fouezala, on a dit pas ça appliquer. Constitution. L'article Oyo ya malam, pas comme ça là n'angone. Donc, je pense que Ndeko Yannick, Mboka et Koke Kobonga, même sans constitution. Donc, même sans modification de la constitution, Mboka. Même sans constitution. Constitution, on a ça la gango. Constitution, on a la gango. Ndeko Yannick, est-ce que tango, na zo pe soka exemple mo ga moki. Oyebi mon ndele po abeta musique. Azalagana babakaye na ye ya nota teli boso. Yeah. Est-ce que ba Africain ba Congolais pour ba beta musique bazala na bakaye de note wana na bachango liboso? Non. Ba Africain la non matin. Voilà. Est-ce que pour moi manier téléphone lelo bano ba botami lelo. Basaka na notice ya téléphone. Est-ce que ba ça la notice? Ba ça la notice que. Ba ça la notice de. C'est-à-dire que ceux qui sagesse ses amis, intelligence ses amis, il faut qu'il y ait une poche. Quand on va se retrouver, est-ce qu'il va tout sa constitution? Est-ce qu'il va tout sa constitution? Je pense que au bon sa constitution, les gens n'ont pas pété. Au bon sa constitution, les gens n'ont pas pété. Mais je pense que les alliés constitution et les alliés pour bloquer le développement à Mboka. Na Mboka on voit que les constitution des bloqués ma développement ya mboka constitution mingi wana eza intérêt ya bapaya ya bakongolais.
naopesa yo exemple ntango Mose akoti ntango Mose Kabila akoti parce que wana ezalaki mibeko ya mboka oyo mobutu azalaki nango ekwei Mose akoti constitution nini Mose azalaki nango mpo afunda komaîtriser mboka na mwa espace ya temps wana. Avancez. Je pense que omoni ndeko yani bonzambe kati na biso bolingo kati na biso eza deja constitution ya koleka oyo bakoma wana. Ok. Aime ton prochain comme toi-même eza deja constitution tozwa kaka aime ton prochain comme toi-même soki ndeko Félix ayebi ke aime ton prochain comme toi-même na ntongo po ake mosala po alia po ayeba peke yanike po akende mpe mosala po alia soki azalaka na besoin ya mbongo po résoudre baproblème ya ndako ya wapi ayeba peke peuple congolais aza mpe na besoin mbongo po résoudre baproblème na ye estce wana eza constitution. Voilà. Donc les problèmes c'est qu'en Afrique, constitution dans la respecter. Donc la constitution dans la respecter. Il y a tout le monde en a mandat, il y a une application de la constitution. Ce qui constitution est dans la respecter. Dans l'élection, il y a la nanga. Quand on va préparer fraude, les députés vont aller à la fraude. Quand on va aller à la fraude, ils vont aider. Toute cette constitution, tout les gens à fraude. Donc il y a un kadima sali bisala sala na yé. Or, les bébés y a na constitution makambo élection ezali na loi électorale eza mibeko ya mboka mbele balima tete totosa mibeko ya mboka tolanda biloko kadi basali biso te constitution balima bokisa c'est quelle constitution donc bokisa constitution eza mabe te mais mboka ekokoka kaka mpe na mibeko wana eza wana mais mingi na afrique obongisa constitution ezalaka ntango moto azwi makanisi ya kokoma dictateur nde il faut toucher un peu partout. Voilà. Ok, merci beaucoup Osala Nzambe na évité batebele batalio na chaîne biso Kin France Télévision mbala liboso mais mbala liboso na mbaote parce que dans mokala tozala na yokala à peu près 12 ans passés ici à Kinshasa on est sur na zui na évité message européen ça bande ko ba congolais peuple dédié au baotala biso na minicho batali biso belé on peut savoir un message nini pour bako retenir yango na minicho ndeko Yannick na bandeko ba Olanda biso la souffrance ya ba congolais ezali volontaire tozana pour vivre na ko souffrir volontairement parce que Congolais balingaka te eloko to moto yo aye kobikisa bango Congolais balinga moto aye kobebisa Congolais balingaka association de malfaiteurs Congolais bakokota priere ndeko yani babandi o priere nzambe sunga biso pesa biso mobikisi obikisi yango mpe apotani ka Congolais yani ke oye kono atindi yo bato babika Congolais babandi yo bitumbaka yo te mpona Congolais moto akobikisa bango ifo likolo epasuka moto akiti ye moto wana akita yango na bando loba mikolo meme na baprédication na ngai pe bandeko bacombatant babundaka basalaka liti balingaka bapouvoir elongwa parce que ezosala mabe effectivement mais bazalaka te na moto bakoremplace après moto wana moto remplacer bacombatant azalaka te ok basala liti Joseph Kabila akei mais après Joseph Kabila bapreparaki nani po apo alingai mwana mboka alingai mwana mboka wana ya tambwa ya congolais que Joseph Kabila. C'est ça le problème. Or nakati ya mwana mboka ndokipa azalaka nakati ya mopaya ndokipa azalaka nakati ya mwana mboka mobikisi azalaka na mopaya mpe mobikisi azalaka mena ntango oyo babengi mopaya akei tobongi c'est-à-dire que bacongolais tosala eloko eza na ntina to risquer une fois tokufa une fois pour être ressuscité aussi une fois
C'est-à-dire que eloko oyo eza mboka eza ya bato nyonso. Awa je ne parle pas na baffaire privée, je parle na baffaire publique oyo eza ya bato nyonso. Eloko oyo eza ya bato nyonso esoki totouche yango bato bakobonga tokotika te mutu moko to groupe ya bato moko babebisa yango. Soki groupe ya bato bandimi kobebisa yango tosinye baboma biso nyonso. Omoni soki bapouvoir ebomi biso nyonso bango pamba batikali kuya kibokonzi mpe bokozala nango te. Mais bakongolais bazali bafanatique ya moto azoya po aboma ye congolais aza fanatique. Et plutôt azoya po ayiba yakende kobonga congolais azosoutenir azobetele mabo. Après 5 ans ya pasteur ya mignon. Alors ngana koloba ke ndenge Socrate aloba connaître toi-même. To moto na moto apeswa conscience tosala makambo eza na ntina mpona mboka na biso. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Dans mon message pour toi, juste moi quelques mots, Zali, Toro Kabana, nous sommes arrivés déjà à la fin. Il y a une mission en Bissau, on a invité moi l'innovation qui est pour toi Kabana, pasta. Nazali ko pambo la bande ensemble, basali ensemble. Nazali ko pambo la bande konyo soko bazo sala musala ndenge singeli. Voilà. Bande ko oyo bazo lokate ke apo moninga na ye ya tikala renier. Apo ma pasteur ya tikala renier, apo ma moninga musicien ya tikala renier. Zambe abatela nzamba songa biso. Et bokonzi ezalaka kozambongo te tokosala succès mais bokonzi atikaka batrace. C'est ce que nous avons besoin, bakonzi bazwa conscience, bakonzi batika batrace. Parce que ceux qui ont dit que grand retour à l'expéditeur de Kolanda Moko Negoyani na Pesio Mbote, de Bandekonion, Sobalanda Kachene Nayo, Kolo Aponde la Bango, Apambo la Bango. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là le pasteur Charles Lourd en direct de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci. La confiance et fidélité. Vous avez tellement bilé. La chaîne de Bissau, meilleure chaîne d'actualité King France Télévision. Abonnez-vous massivement, aimez, partagez, en tout cas commentez. Le Salabiso Malamo Mingi, mesdames et messieurs, c'était là les vôtres. Yannick Wenge, Moto Atonda, Nakibon Zambé, Kimia Engela Wabota Mabino, Botala Kibiso na Australie, États-Unis, France, Belgique, Afrique du Sud, Kinshasa, partout, Botala Kibiso, en tout cas, restez connectés, branchés sur King France Télévision. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons passé dans mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam